bonga ina joka mo. Omoni soko bajo benga kayo catastrophe. Eza tete yo saka makambo mabe. Lokolo za catastrophe, saka catastrophe. Pisa bolo jwa bolo basi mingi. Njambe ngai na jonga bongo te. Mobali kitoko eza mobali oyo te. Naino abali te kasaza na mosi moko yo babenga ka français. Ah mama namoni mwana moso yo to umena ye. Sikana sa aboni. Nalingi sikana sa moazes. Biso pe to sangani libote ye to style lo sanganya. Tosa nini? Tokele tinda mokanda. Bongo yo be oya koti. Kao monduki karibu 12 kiyo. Alikinjera. Mosusu akoti kao. Pisa boro. Maman, tu veux dire quoi? Wana bakubenga yo. Qu'est-ce que c'est mec mbara boni. Yango amoni bajo tuna. Mbara boni bakubenga yo c'est mec. Mbara boni. Bajo tuna kande bino yo. Bolingi obe oji moso yo. Oji yo oji. Sikoko ba makoni? Maman, yebi mosi na rate. Naibi obe mono yo sarati. Kasi boni mosi na rate. Bongo oyo mosusu oyo yaki awati mama. Ngai nkombo. Yo, lingo kota profondeur à ma vie, Ngai Cardozo. Maman. Ngai Cardozo mosi. Yé Cardozo nous omona wana. Ça peut être camarade nanga mais moi si on a na robala, eza Sarah tout na. Camarade koma kana sambete. Soko moni camarade komi ya bipwepwe mbangu. Camarade komi ya jotaka yena boss hein. Waniza camarade te. Ngai na za mukuluti. Ye mona mwasa ye bateyo za camarade neli kampeza te mpa ebisa ngai te mama. Ngai na za mosi ya bob. Sara. Yo joko za ngai mponi. Mama ngamona mama na sala. Ebo koyeba makambo jo sala bino bana mikolo yo koma bebu ngai moko na yebi. Mpetango oko simba tous ekomi satana. Satana mota akosa kingai. Na yeba kili kambo esaki ngai te bongo te. Ndana za mukolo na mama na sala. Profito zana ngai mama na. Makambo na yo za kana ngo wana na yango kutu na profiter kuto solola. La lingité comme la mato ya Sarah parce que yo za kana maîtrise te. Moi so kutari ya Cardozo, na biso ka moi sinanga. Wana ye mtalo bien ngo mengande na un grand garçon, je sais ce que je suis en train de faire. Donc esuka entre biso mi balé awa. Ne mango pas Cardozo te parce que de faux sans frère, so ba peso quelque chose au bandi ko loba. Sarah ye bango. Ngai naza za uta nataka boku te. Naza mama na ngaka molangi. Na ngaka mbango kasi mota somba ngai te. Kasi yonde tambola na kubanga njambe tambola. Mala banga nzambe. Moi ça ngolo kwa Sarah wana akoma ndenge nini. Moi si wana Cardozo mpe na boyi te azampe kitoko. Kasuzana oya yo kitoko na kitoko zampe na mobali nango ezate to yo mobali moko lingo be lokolo jo mona ka ba kitoko nyoso yo jwa bango tia bango lo sanganya bongo te oyo jumpa za ye sana ye lo sanganya ne ko sangisa ka bango te oti bango furu te maman mpese donc yo soleil na Cardozo bongo ni na jo bana yampa ya ibisho ka mosi na wa ye moko siko poani ya kotuna ngati poani ko sola na imba mo poani usale bongo fallait parler na tuni ye to ye moko mama buni oliaka nini mama ngai Cardozo mama na baki na bobo tena ya kotala ya ngai na ajo tai na bando lobeli makambo sa ate motema na yeza na bolingo itema veta oyo biso mongo to motema jo betaka tumi na yo na bandi busuke wana betele masola sarate ngai na kona kuna te pour ça soko meli no bani biloba loba moi je veux pas ça laisse-moi gérer je n'aime pas ça ngai biloba lo soko meli na bite boye na biso ko meli imi yaya ozaleki nanga na ebite hein tamuso mona oyale na biso lobaka yaya oyi misana ko loba o piro za mobali na ngana pekiso na piro te mais comment piro ko manquer ba to respect ba mikolo to eto vandi to zela piro ya te olali pe olamuki no pe ozalaise en fait c'est moi qui a commis nanga na français te lobela lingala bon yale ya ngande mona commettre erreur ya oyebisabino en fait les jours ezaki jusqu'au yo ba noko ba loka yo bengisi ba mikolo ba vandi ya loba te ngande falaki na yebisa olobaki te pona oleka na besa bato ba ya tant bato ba ye ozalaki pressé obenga bango na pokwa nango
ngana da na pongi yo la Pierrot benga ba bengi na makambo musala ba ke kasangulu ba ça 4 jours kuna na kasangulu parce que tant Pierrot benga na butu na moi mona obetelo porte ezate na tongo pe na lamuka ki fena ko yebisa batu pes na cheki ba biloko olia na zo bala mana ngene so mo na zo su ezate bo garder ngo po mobile na nga aza petit déplacement moni bona limbisanga pina ngani na salaire oza sina mamuzolo ya mbali nanga mimi na kyo ticket mobile notali kangu no pona na bali yo tikola te mobile nanga lakisa peta lakisa kiyo il faut qu'on valorise un mobile alunga kuna ko valoriser mobile bebila bambula bosala ya kana ata ka badine toboka elo moko sala ko exact ka c'est un garçon fashion yale tala na pesi no desmen soka yi aote ba perek na ngani so chaka ngoso na mutu te ko simba na bi na pesi desmen to pesi bele te ngana pesi desmen parce que na boy lobi ola moko ya 4 jours na ezaki muke pe on a 6 mois ça te ya on a pied desmen le temps ya bobo ngama les sous allez bo pied ce jour bobo ya ngakutu na sala ki comment sinon te na yebiso ko simba ka so eloko na ngate so desmen ko ki pe ko na mona nya te mimi oko simba so eloko na ngata moko te po dépose na mbali wana ko ata 5000 vernis a pamba ko chap manzanga na maboko apesa ko ngote mapa tongo ngam na sa nyoso ngam na salaka allez ozo ba perek na ngotonta na mutu allez o ke ko tamala mbali ba mo ke mbali mutu asalaka desmen so pe wa ya te ko simba eloko na ngate lipapo na sumbi yango ngamo mkono na ati ono china makolo uchina makolo apo mo opeli sala mkono na mobile surtout pio na yebisa ki pas voyager na yebi so letali ngate ozalo kuta na yebi yo ozale ki nanga mwana mama nanga to yeba na yebi ko zokosa c'est pio bientôt sala na makambo ba noko ba oya po mo na biso dans la mona ozokosa ko ozopema ozokosa ko ozopema mobile na za déplacement ya mobile na za déplacement ya ya c'était que mikolo na obi matin na za osepene tula garçon na ebito kanga pe nini aya nde osala mambo libala ya le ya nanga excuse so ko cholo na ko pikolo kabelo te oza ya nanga na ko pikola yo na ko pikolo kabelo fali tala Pierrot mukola fali fala bonga so kene ba poto otama betasi pa ana mbongo longola ko mona na ketchup ache mimika bon so ayembelo nzembo ana eloko ebomoka yango wana my love you laisse tomber Pierrot balanga tembe mo moni balanga ya yo ezaka na ndoto balanga moko Pierrot ataka matinga komisinga ta epave la fille bala yale kanga mala ngaka yo babala to so chanson pour ndako na campagne ko mo bit ya retour lava na kuna hata na Pierrot lo na soni boyo na bandinga no mo tongo ya ole ya nini ndako a 3 chambres salon cuisine salle de bain on est palais royal somo to lia cop na so ki to le o tem sa ka so mo Pierrot ya obala ma yi le shake a basi Bonjour tantine. Bonjour. Tantine mbote ngai pa na yo na zankok. So na bota la van ngoza kamana. Mama kolanda te. Wapi? Awa mama bobo ye. Wa boti bobo apa bobo boti. Babota na bobo. Mojo lukaka ngai? Mama na yo solo la. Mama dozo. Yo mama na bobo. Mama dozo. Ngai mama ya boti. Nga mama na ka dozo. Busaba mama ba. Busaba mama ba. O mama biso baba sa kufakala bakabwana intumbe zana mwa so ange. Nani ndumba mama na? Aida otiki nga dejo ko kende. Apesa transport na Kate. Pesa Transport ni ba opesa. Mama sindana mama yo tiko apamba. Ona tika bato tojo sura tojo aki ye na njera mama. Ndasa mwana me mama mtalobi na nga landa bobo sima yenda yebi awanga na ye mona na yo. Ndasa mwana me mama mtu. Yera ka dodo. Na ye ka dodo. Mwana ngasuka. Na mwana oti. Mwana ngasuka. Na mwana oti. Mamuzo kama ebwe za malade. Na monitor za malade ngai na za mo. Na za malade c'est tantina ça ba mtu. Likambote mama yoro ba likambo. Est-ce que ko tele mala saki okota makambo etali ote? Aida. 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 Arrête. C'est très important. Mama kambe yo tuna ka beli meroti. Kona gwaza moto. Ocho munoko nwani bolo kwa bakangi yango singa. Soso la singa ko kende na ote. Tika ye mama ba ya venga. Bako ya kuta. Ngana kufa. Mama ni bilobela ko tanti. Wana ngai. Mama tika ye bo mesana pe ngona ndako na bino tika ye mama ikambote. Moboti mama nyonso eza ya koloba te mama na nga po mama nyonso ya vi na nga ebeba to na zuka mwana oyo
So, mawa. Naboti dozo malamu, naboti bariki malamu, tant kaka na eko kumbana na zemi na epo na zwaki zemi na mo ekara mulai. Wana obotaki bana miba ya mosi ya mobali. Nde eko kumba zemi na mama na boti epe. Nazomona mwana ebandeli kaka na makambo ba bebe basalaka epa na ezala kozala te. Mwana te bebe moto yo. Ah, wana moyeka. Nde sikoyo do kopusana na eta kotika 4 ans. Yote mama, yote. Nde libala yaka kokufa papa alobi ke mwana ye akoki kobimisa eloko abongo te. Ah, tata za motema mabe. Motema mabe mama lokola pe na za mama nde na supporta ye mama. Moyo ye za te mibali baboka kampe bana. Omoni mama soki nga na ye. Te mama na ngai jana pesa yo toli mo mokempo eloko olobi wana ngai na za mama katechiste. Na pisa kampe ba mama mateya. Mpa amoni ko boto oyo to jemi oyo to jwaka biso basi eza na katikati ya liwa mpe bomoi. Tango yo moso za na jemi. Mwakameka na kei na kwa na buto yebi milimo oyo je otambola te. Oso kangi ndako yo mosa jemi ofungoli ndako bimiri bande za mabe. Soko za na po na yo loko to za na kisasa wa kotisa po na yo na ndako sala besoin na yo nyoso wana. Ozana mpoto makambo nyose zana ndako mpona nini okokende libanda kofungula ka fenêtre tompe yo wana na libanga moko boye ovandi netuka moko efekele wana ndambo anjete ovandi oyebi milimo mabeza ka wana te bando kesika basaka kale no wana te yango moni mosi soka zana jeme bongi rosambo mpeko ya bate mama bali kama mama yango sikoyo mama na pasi nanga oyo nazwaka mwana nanga moko ya mwasi kwa azalo kwa na kontaka ete nazomema nde oyo eza mikumba siko mwana moko wana ya mwasi mwana na yo ya mobali mama alingi kosala nini na mwana nanga kaka mwana wana bobo nalobi na boyi bolingo oyo na lembi ya kaka sikobala pe mwana ngo ozoya kobala ete mukolo kopesaki koya komona mwana balamba bakolamba boye otikali mpe koya te mama yango na yepekisa mwana na yo na mwana na ngai na blobi alambisi biloko ke tokoyamba ye lokola bokilo na ndako aya te ozoyoka mama na nga sikoyo mama mitie sikoyo boti bobo kenga na boti dozo na makambo nyonso mama eske mwana ya mutu okoki kozanga botosi na mama na ye ntina niveau oyo mama na nga soki ezalaki ata oyo yo komi awa soki ezalaki ata oyo nalingai kondima nga nalobi ye aza na maladi yango mobali aza komona kokima ye siko mwasi lokola dozo ntango yo ozolekisa ye mikolo ozovanda na ye mbula na mbula mibali boni baye kotelemela mwana na nga babala mwana na nga alobi alingi mibali wana nyonso te ye kaka bobo babala oyo mwana ya mama Bizi Mondele auti na Londres mboka musika alobi mama Ange namonaki bafoto mwana na yo oyo ndenge mwana bandaki kokola ti tozalaki na Kisasa na sepeli na bala ye mama mwana boya alobi nga bobo se bobo soki eloko nini ya bangala oyo bobo na wakenda kolesela nga mwana mama eza mpona problème ya bangala te likambo ya banga nini nana zala makasi Abipo baza makasi aza tika mona mama tika kulanda mibali ana peme balemba ye mwasa za moto ninga nazaka mali kambo te mama nanga kaso monu mtapisa ki mama tika kulanda moto wana moto na yote mama nangai omoni makamba basi na mibali za mpasi wana ye mutayete nani tala soki ye po tosolola mbala moko ya mama na yebi te tompe ye mutaye kasi mama eza bobo eza ye wana jo ya mama likambo te yaya nano tosola na ye kasi omoni makambo bana basi ya mikolo oyo wana bavazini yaza na ndako wana likambo nini c'est comme si on emporté dans des camomos auto beto sala yango po esunga biso Pierre bolingo bakabola kayango te omoni bolingo bakabola yango na mutu te en tout cas Pierre général bord de ça
nalingi na nga lisusu te tika makambo nga atindaki osala. Écoute, Mimi. Ngai naza na contrôle à makambutu, ok? Nazo bate. En intelligence, naïbi comment on met makambu. Quand tu as combien porté, je me dis que on dirait na mi commission sur ya solo. Non. Piro na bengo na minuit 40, heure d'amour. Heure de pointe, au bout yamba na téléphone. Mais eza cop non ça la fona ça la bien non? Oh, Piro c'est que ngana kota kuna ne fie na ko zana mo sino nga. Yokananu. Piro, bien. Tolia mo. Te na onye ngwe ba miette. On sali 3 jours en mono. Ya on a bien. Puis on va kata bilamba. Yeba kana ndimi déjà na tika na pambo yebi. Naibi. Ngana ke na perdre na auto perdre ngo biso nyonso. Est-ce que on a sur la brutalité? Non, quoi sur brutalité? Non, on a ça ni. Non, on a sur brutalité. Oh ah, on sait pas non hein. Tu n'habites la CPL lo mo, la binga qu'on a sur brutalité. Non, mais ngam mo ça la vraiment kimia parce que to kola, ozomona. Yango na bien, ngai no sona. Na déranger ni na famille. Yango no tient douceur. Mais ma tient douceur ngwana. Pasi. Omoni na ngwana. On devait être un coup de tête na koya. Pour nous autour ti, on a coup de douceur, on a ngobé dans coup de tête. Écoute. Yebisa ya limbisanga. Puis on va bando lo bano c'est pendant la langage. Bon, solo la wande to sola. Ndeto mesana ko pinche. Si tu ngana bien, na za mutu na ko changer peu. Te na boy. Ngana sona yaya. Hein? Oli bongote. Ngana sona yaya. Ngana luka yaya. Hein? Non, tali saye ki ali bisanga parce que na kana wana pona samba famille na sala honte. Non ça ça bien. Yana binga sona sona yaya non tali c'est ce qu'on a présenté l'excuse nanga et puis ils ont mais yo siko ko tsanga ba pression mité parce que kuna na sa cop. Tika ça la poser na cop nanga. Binga ngwe singa ko yeli. Non pas ça nanga. Mais pour moi nanga yeli moni siko nanga pe moni quelque part tête au sala cop na vie. Tu na posa mbongo to sa mambe to ba mariage. Fona moi si mo pas ça mo sentir que mon bon yangote. Et où t'en as tout? Douceur, quand ça tourne les mises le beau, douceur. Pourquoi ça fait le beau pour ma casse cac? Où t'en as beau, mais gratinga. Douceur, où t'en as tout? Na pour ça, moi, c'est mon état tout bas dans un jour. Na moi, c'est mon pas à kimia. Et puis, tu vois, et puis ça un peu pour ça, on a moi, on sentit que au final, ma toy, on gagne la monnaie maternelle, Tonini. On doit au final, ma toy, yo, karaté. Ah! Non, pardon, s'il te plaît, mais si tu chérie. Non, son aïe, faut sonner les gens, ils ont kasangu, tous à la même pression. Si on a mon yoté ko silikate. Na bi pourquoi na non kokate, faut na ba adresse ando ko na rapport. Na leki lo comme to ba sokola bilamba. Voilà bilamba celle qui. Pas pasta non bien confiance, quand on peut ça pasta un peu oh mais yo peut faire en confiance. Kasi yo peut sans confiance. Ngabe na peso mais non yaka lo comme mo ba sokola bilamba. Na mona yo. Mo avantage lo. Ngam so mi ko za ngba tout non. Mais tout le monde na mimi. Ba petit mo tout na oh. Mais moi c'est on va les mimite. Mais nous on a tellement pas na c'est yaka. Nane sema ya cop mais c'est dans ce cop tu sais tellement des ans na vie wa mo mbali et là o ko tapina basi mi bali. Ozo mo na vie. Mais ko ngati mo mo si mo konga. On est dans tel ça garçon on est tel garçon. Chemise na nga hein. On na sombe la qui. Je t'aime. On y sama toi. Tu peux sans que. Non, c'est pénalité du sang. Ngabe on comprend. En tout cas, Nasepeli, merci pour votre simplicité. Je vous ai invité et vraiment on s'est dérangé au comité. Hein. Je pense que c'est à moi de vous remercier parce que c'est pas facile. Quelqu'un mon a monté, une fois sonné le téléphone et puis. Non, c'est ce qui m'a vraiment étonné. Et c'est ce qui m'a étonné. N'a pas su adresse, n'a pas su que non, n'a pas urgence, on a sur l'anayo. Et enfin, oui. Question d'Anglesa nous belé vraiment té. On a vraiment tout sur le approfondir parce que c'est pas pour rien la Bengio. Je pense que le numéro est belé la montre sur la tombée dans numéro nayo, c'est qu'il y a un problème. Mais avant de commencer, je pense que dans le canon naïba, quelle sorte de relation vous en avez na Cardozo? Merci beaucoup, grand frère. L'opportunité au Pessinga. Voilà. Vraiment pour moi, il y a opportunité, il y a soulagement. On est des hommes, on a Kobombe le côté. Moi et Cardozo, nous avons la relation amoureuse. Et la relation, nous avons une Cardozo. Dès qu'on a souffert, nous avons souffert. Mais moi, je suis je ne sais pas. Peut-être que l'autre encore coûte en athée na niveau yo-yo. Ça allait être peut-être rencontre mon il y a beau frère officiel. Donc vous effectivement. Donc yo pena mobali na ye. D'accord. Bon, on a un grand frère na ye. La bandi n'habite aucun déjà n'a pas maman. Il y a un délo dans un bon c'est pour la
Ok. Bon. Tout ça libre. Ngai, ta famille m'a solo linanga. Pour ma yebi que na famille nga za grand frère mon alinga penda ba bêtise. Na bengi yo na sepeli non déjà non na respect, pour respecter biso famille moi sinayo. Oui, to solo li. Ya mi balé na lingi na se plaindre pour benda moi sinon moi mokie matui. Pourquoi bozo mema makambo? Ndenge bozo kende. Tu es quand même responsable à mon niveau. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je travaille. Je travaille. Ce que tu as une maman? Oui, tu es sur là déjà la maman. Dans mes cas, ça y est. Moi, je fais une quai au Cardozo Zalan. Moi, je suis depuis. Parce que nous avons beaucoup de là, mon il faut aller ça Cardozo. Non, le roi sur mon ninga aussi solution. Vie est compliqué. Dans mon bal l'ingio. Et surtout des beaux meli beaux. Quand nous avons mes mamans sur banini. Pour l'énergie nous avons dépensé pour nous nourrir. C'est comme si on l'obélé l'eau moroté. C'est ce qui me dérange. On a honoré. Oui. Alors, depuis Nazaro Zelayo, combien de niveau? Vous avez déjà venu? Mais ça, là, nous quittons. C'est un bien. Bon, on a bien Cardozo. Ça déjà, on a bien. Il fallait que beaucoup de gens m'ont commis. Yo comme avant il faut yo kata na mission mon gogo yo kana expliquer union son dans le monde la présence là. Tu dis quoi? Banda. Yo sanina. Oh sanina. Oh sh. Confirm ta benga. Ah? Confirm ta benga. Rafana. Talanga yo. Zombe grand frère. Bof, calme-toi. Bof. Oui. Cardozo ye. Yeah. Moi si na. Yeah. Obo umeli na. Yeah oui. Cardozo. Grand frère. Yeah. Mobile na. Bosso. Bosso. Le roi va na moninga boy. Aussi te plaît. Ah ko bongisa. Ah bongisa. Vanda na bosso. Na ko beto. Na ko beto mutakala na miso mobile. Vanda na bosso. Papa. Solo na ni. Ya mwana na sang. Non. Vanda. Allez, solo. Bubanda. Ambanga nao. Ok. T'es nazo sa beau frère solo. Eh, nabi au mari. Osa audacieux. Na peut sa adresse. Nana peut beau frère peut sa adresse. Yé moi benga. Azu numéro no wapi? Autant la question azu numéro nga benga no ibane. Abenga le bien ambi. Je te solo la tokuta non. Tanga bengi yo a se présenter le binini. Ton grand frère ko pose tout nga bongo. Problème na famille ko lukilanga ba problème na famille na biso na biti soki yo na vina nga po kabulanga na bande ko nga na biti so ngo sanga ni o mari oh yo sala nga dans ce plan non te lo j'ai trouvé que tout le monde balo so yo sala nga pas ko se plaindre pas na ko se plaindre pas plus jamais bo sana adresse so nande bo sana mon numéro ne bloqué yo ebi boboté o ebi grand frère nga te c'est un criminel. Au monde des années, si on sait que Eric ou son ici ma, na ABC à quoi bomba yo, de éviter n'anzela non. Non, ça criminel, ngana za muibi pete. Place naza brigand, non. Ça criminel naza maman. Mais na barite, ça qui camarade na barite, hein? Olinga bobo kangem bobo na classe bonande ni. Non grand frère. Oso na polani. Ngana ninga kyo sala ka beau frère, po il a solution bien té. Ozolo balo kopia kanda. Azo solitsanga de bien te. La banga présence na yo moko. Cardozo. Ya. Où sont là? Naye. Ça va? Je sais pas.
Mais attends. Tondolo banate andako. Parce que je comprends rien. Toza ndako moko et puis ba pesi biso ndako. Depuis que tu es ici, tu parles pas et c'est vrai que mais na moi sinon nazangala moi sinon or boniko papa zela kako saka cop non de batindi yo na kosa na so ekoza moi sinon so endeni pona oyo ksande kona pasté ba j'ai des mails ba endeni parce que son de kona kotia koti biso ko boito lo banate a comprendre c'est quand même via donc c'est le monde hein boy talinga penza au pétel on a maintenant ça c'est quoi et celle que ngas ko parce que grande sœur en vérité que regarde na ça pour faire qui koyeb c'est vérité après va koyeb c'est vérité a ko récupérer bon à garantie ndako ne yondo te on esika on mona kozala muta brutalité on esika on muta douceur bon ko tane kana brutalité regarde avec la femme c'est pas ça na bi na ngaote na moni ko pour nous ça couple mais moi ça a boité on se confie OK na etika no gaga parce que tu as un niveau nios abando violer nga tango on a gagné point on a gagné point on réclamer que non regarde il y a rien on le bélo on énergie que tu aurais et pour ça on va les bien parce que tu as souvenir pour violer bala moko ça peut aller yo na ndako ya na oma bosa ko bosa o tsolanga na bien boss mambo te oyo tsolanga on a posa ni na peso olingi ni na to mbana ka je t'apprécie beaucoup merci. Bon, j'apporte quoi? On a mes manies à manger parce que quand c'est rapide, c'est un bon mot quoi. Je t'ai un téléphone. Je t'achète même pas sandwich. Un peu serviette. En moins qui? Bah Congo. En moins beaucoup. Asta bon qui s'en balle. Eze erreur izaba couple nyonso. Mobali mona kuti nti mwasi na muningane su mwasi ba kokuta pe mobali na muningane mobali monsieur bolingana sincèrement ne manoka lingana nanga pa terre noire donc compréhension ezangati na singa ki ba pardon na leli ma émission ko mona ma émission nge bimati elle dit chérie t'inquiète j'ai compris on oublie et tout quand to bana mama biso azi to surtout bongisi ko ni ko mono super mambo ya manoka pa terre noire. Makambo liza ko yebisa oke non ni nani omara kutana ina bobu kama kama na solution omoni liza so monika mwasi azwaka te ate mbona mwasi azwaka bazaka ba complexe ba to keto ba bolox liza vrai bolox yo so zwa temple na de bana basi no so ba salaka azu penza miroir abandi komitala banana mutu mama na semira ka chaque jour na ebike na kitoko libanda tina kati kitoko makasi ya makasi otina kasi mama mama oyebi kati nanga mama kati na yo onga na oloba awa na salo eloko te na sala lendi yo mama awa eloko ezate na ndeni mama oyebi na licencié non ça licencié na regretaka mbongo apamba na bwaka mama mbongo ya pamba mama na bandeli ya pamba ba relevé de cote na ngezo ya osumuna ba pourcentage o ganga o cha wow mwana na université 68%. Mwana kasi bobo wana yiba yo mayele bobo wana yiba yo mayele nyonso oyo kendelaka na université bobo akomisa o kizengi bobo asilisa o mayele. Amour est aveugle. Bo comprendre te mama mutema ya mama mobali akepenza kutani na mobali mususu mobali alingaka mwasi carrément relation ne fait tout sika linga mwasi wana te ça linga mwasi na olimbisa akomi kozwa eloko kosakana nani olo balanga ke do yoko mape akosola nanga loko so na camarade no mobali aya bala yo te eloko te asakana j'espère que tu na ke plus loin on dra longolisa kana bazemi parce que kitoko no déjà comment ko kamulama fondre mobali wa ko balaka yo ya malonga ba onyoso tala mobali oyo lekisi na vie Olexi Omara Choli Chwa mobali pete bongo Olexi Junior ce qui n'a pas pete makasi malemba ko tout bien maman linga mobali za mobali quand on parle d'un homme c'est un homme dès qu'il est présent on sent que c'est un homme qui est là
et c'est Bobo Manoka Panthère Noire. Au terme si Bobo Manoka, au terme si Junior, au terme si Omar, et dans son loko asali la omena zambo na bondelaka. Oko sanzango. Na bolingo ki se yo oko sanza yango. Mobala na lingi yote. Alingi makasi. Alingi yote tika mwana batuliza kuta vanda na ekimia. Yei azufe azufe. Liza vanda na ekimia. Azana mutu na imoko wa vanda na ozozela un jour lelo un homme imaginaire arriva ka mbala potete lelo. Bani walu ko mbala ki chasse bo sel bo mona ki chasse et quand internet ki. Bini bo envier ka mbala poto. Ya ma ko nga buzz na internet. C'est du buzz. Ngana bana na manoka deuxième fois mamona na tester la émission. Na luka na mbala poto ba ebele azwaki yanga. Ngaka na ki chasse to vana biso To mo ke to lembi to ke ba nga pena na malchance ngai. Mabumu bimisa biloko mususu obimisi te libumu penza poli bébé 9 mois ya pasi pe césarienne ya pamba c'est maman buzoba kambango na tikala makelele kanga pena monoko wana ya mokio wana tikala makelele ozosala wana Cardozo. Tu as combien de cœurs finalement? Un seul. Si c'était réellement ça, pourquoi durant tout ce temps, yo bana okosanga? Yo na mutala bo umeli. Yo na mutala bo umeli. Vous savez ceux qui combien d'années ensemble? Il courait derrière moi ça anité qui bah, si tu continues à me mentir comme ça à 0 mètre dans le pesanga kanda makasi. Tu comprends? Même à 0 mètre bakango liboro na kata nzungo zo yibo zo continuer okosa. Tu me prends pour un enfant? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Dis, attends, Yoka, on est à partir à l'élo. Relation est sili. Ne me cherche plus jamais. Faut plus mettre des sales pattes ici chez moi à la maison. Oko Sanga? Yoka, Kosimangate. Pardon. Soit on a posé la limbe, soit tu dois me dire la vérité. Dis-moi, garçon, vous savez combien de temps? Na misu na yo ao. Na zo bimape grand frère na yo, tu t'es même pas gêné. Vous avez dans son numéro, il y a mouton na téléphone na yo. Tu le sais pas? Na fana na au déplacer au téléphone. Na mon message à bolingo na téléphone na écouta pour na monsieur là. C'est là où je pris son numéro et n'a invité même heure même jour na yo pour écouter na ba bêtise yo sala durant tout ce temps. Et aya vendu wana na zo sa petite sœur na et tu t'es même pas gêné hein. Obenga pe grand frère donc c'était pour protéger quoi? Tu croyais que notre na sala ki ngo boyé? Bébé je savais que c'était ton jeu. Alors ben quand tu as su que c'était mon jeu. Ça la yoka Tala, Nani, Cardozo, Yoka. Quand tu as su que c'était des jeux, prendre le bain dans la tête, embal dans la tête, à sa présence. Pourquoi tu l'as fait? Courage, c'est qu'il n'y a soit ni ça y est, n'a pas cabine. Courage. Donc, garçon Oyo a déshabillé. Tout comment à niveau na ils ont ça ma BA ils ont la vérité donc garçon oyo donc non à ça bébé eh yo et bah ça la honte moi ça là s'il te plaît ya ça ndé mususu bébé ya za pemba za trop pété ça la ni surtout quand on pété ça ndé mona yo té ni na ça la pété. Bébé, s'il te plaît, mon bébé, je te dis la vérité. Tout le monde musique te met. Avant de préparer la balance, on a dit que la balance, on est tombé sur le scope, le balance, mon bloc, le balance, on a plus de conditions à la panne parce qu'on est bien dans notre balance. Mais le coup, on a une facilité à mariage, on a un peu chiné comme mon amour, c'est toi qui j'aime, s'il te plaît. Donc, vous avez chiné. Mais il y a chiné. Donc, il y a péché au monde, il y a péché qui. Bobo. Bobo, je te jure, je te jure. On a besoin de vous savoir. Si on peut savoir, on a kanga elongi. Bébé, na ebi se mettre que non na linga koto za pembo za pete. Nga mbana na linga ezala. Mosusu za mwindu. Ndo yebise bébé. Yo t'as fait ça pour $5,000. Ba on ba pesa ngo. Ba c'est belé. Non ba ki 2. Bazaki dena musupe junior na boya ki ene pseke ke non. On attend na nyoso to za biso mbale, to za biso ensemble. Zana junior na garçon ali banja vanda ki bango nyoso nanga na kati. Ce qu'on a minute aujourd'hui combien pané? C'est belé mbou mususu za. Te oyo za combien? Oza combien? Na banki oza ba. Oza combien? Ba 12,000 bébé. Voilà 12,000. Oui.
Yo ça 12 000. On a 12 000 ça ngate. Au moins 5 deni, yo ça 12 000. On a 12 000, on a 12 000 dans la compte. Ngamba on a habité. Solinga na toyo kana. Soli relation ke musika te. O tcha on a carte. Et ça carte on a carte ça. Tellement imbécile. Voilà 12 tellement toke. Tellement. Obimi sambongo wana. Parce que ça c'est mes relation on a na to zandeni. Relation on a na yo to zandeni ni. Yo baba pesi yo. Bon, là c'est calmé. Là c'est calmé. Vandana, vanda nye. Kolela surtout te hein. Avandinha. On a 12 000. La compte. Dans la carte, non. Voilà, on va payer ça. Est-ce qu'on prend le bon mélange? Mais il y a un seul saut. Je t'avais dit l'autre fois, non? Comment on a le rôle à Sernaga? Et pour Cardozo présentant un société. Tu es la seule amie où il y a présentant. Il y a un moment qui ici un problème. Na kimi la gai pana yo. Na ya gai pana ko ko pana yo biza. Makambo ko me belengane na zabu makambo nga na osali sute ko mkazonga boy Cardozo zonga boy Omar e boli baisenga e boli mbisinga teko bai biso te tozaka na besoin de tokomala na suka ya kambonga na zoluka. Et une fois lelo Cardozo continue ndako, je crois qu'il est aussi là. Même ceux qu'on m'a chargé à pareil. Maman Lisa, na yambaki grand frère qui a Cardozo na téléphone. Et ton ami a singé Tokutana. Grand frère? Oui, grand frère Nambali. Nani Bobo. Pardon? Bobo? Oui, Tokutana na ye, pas na ye. Azamwindo boy. Ye wana. Et pas na ye, to sololi, Nathalie qui est aligné Cardozo. Nina balai voir même. Na officiel des relations et comme à sérieux. Na lobi ana. Bobo yo benga Cardozo. Cardozo kotua na boye bandi kotomba yegutu. Le mec a mukolo a grand frère et a meke perception conseil voilà papa. Abi Cardozo tika so na bof. Maman ne biso ton kaka tiki biso mibale. Non mona Cardozo na ba tawana ti. Cardozo a tomboka. Aloba, pourquoi? Cardozo, où est le problème? Ceux qui bouffent à Bengi Bisso, après si Bisso conseil, ma Benini na sali. C'est la papa m'a parlé na katiote. Na nyango organiser qui pour beaucoup de temps. On a raconté na organiser qui. Il est grand frère. Grand frère t'organiser qui. Oui. Nazo qui na téléphone, aboy na solene sur le téléphone d'abi, to kuta na boy, to sur la tête bali, moi j'ai vu voilà. Où est la solution? Pardon? Tu n'as pas pensé vraiment mal. Nani? Tu n'as pas monde qu'on a mobile. Parce que nous avons une matin de qu'on a mobile, nous va sakana. Tu pensé nga mama kasi. La salaire nani? Kana ko ngate ya na mobile va sakana. Ba sakana nani? Omoni Cardozo de babota bango. Babota bango 3. Cardozo azamwana liboso, leki na mobali ya pemba na ndiena leki na ya suka za mwa mutubu. Baza 3 personnes. Cardozo mwa liboso, leki na ya mobali ya landi na o asuka za mwa mutubi ente wana. Cardozo atikala kuzana ya mobali te ya bobo wana. Cardozo sani? Ouais, bobo wana za mobali ya Cardozo. Siko biloko o Cardozo ndo biso ke no ifuna kende na pa mama beza na biloko mibale o ezozanga biloko ezozanga wana eza pona bobo wana. Bobo wana atikala kozala ndeko na ete. Do ti Cardozo aboya kayo parce que azara na bolingo ya bobo alinga bobo makasi. So na yebiso yango ezate na ye kofunda mais c'est mon ami. Non, ça dit de trop. Ah ça la bozoba trop. Ngas qu'on a encore est-ce qu'on supporter parce que biso mi baito comme le quoi les foufou de même badi. Lisa, s'il te plaît. Donc au bisinga ike
mwana mobali wana yini mobali ya Cardozo. Natunaki o déjà za mwindu. Lero bando betela sona tunako za mwindu. Parce que Cardozo alinga mibala mwindu. Aza obsédé na mibala mwindu, na mibala pembe te. Ngana pesa conseil pas Cardozo na bi Cardozo. Moni Omar aza mobali moko aza bien, aza posé, bala ye alingi te, abi kaka non, ye kaka bobo na ye, alingi kaka bobo, donc bobo kaka. Donc tindo lobi na nga kutanisa mbanda babi yana ye. Cardozo kotisinga ndako mbanda bi yana ye. Donc fille ce garçon ça il est bien pouvoir kokata ngambili wala singa ina. Comment tu na kata ndako na ye? Kati ngai misu wa yora kusanga na modie pour Cardozo. Papa so ebi pe mutu ba rendez-vous ezana na ba terrasse. Donc yango moni Cardozo tango yaka silika ki makasi. En fait, il y a les Alangana sonant parce que ces derniers temps, on a quitté ça qui le colle. C'est ça, je parle. Non, son ailleurs. Ok? Non, son ailleurs. Il y a mission, il y a Moussala dans Sala. Moussala, on a Sala au Kokamon, t'as un peu sûr. La salle n'a pas trop. À part que Yobonika Kassamou, mais je t'ai allumé. N'a que Kolwezi. Oui. Quand la tamouke, tu as au Salbato. Dès que Sangani, Nani n'a qu'à s'en passer même pas 5 heures du temps. C'est ma fille. Ouais, je travaille trop. Donc, il y a on en a le bar, excusez-moi pour l'année n'a quitté. Bah non, non, bon, c'est bon, t'es dans la mission de service. Non, en fait, on a fait qu'il y a référé, ça y est, pour y aller, ça va nous. On a beaucoup, on attend le bingo et puis on a pimé rapidement, on attend. Aïe, bah, italien. Il y a les on attend déjà, bah nous, il y a un nouveau quelqu'un qui Cambodia, surtout non, on soit qui gagne. Ah, où met les tailles qui sont. Il y en a une à convaincre. C'est bon. Nazongi déjà. D'ici là, tu as ma cam. C'est bon? Tu as ça la Libana. Mais pour ce qui est dans le temps. Non, moi, il n'y a pas d'apprécié. Il y a quelqu'un par rapport qui vous s'excuser pour non. Non, mais excusez. Il y a des excuses dans cette ligne. Excusez-moi vraiment. $100. Pesa mon $100. Nous, quand on a pesa mon $100 pour la 50 ans, on a beaucoup. Pourquoi Pascal, on pesa 50.